deuxième partie, je vous ai dit que la Rozonga Kakapona 20 minutes, comme ça, on va terminer. Naibi Keboza Ibele Bisika Bozwami, Naibi Batwa Kalemi Bakomeni Bibiso na Kalemi Petoza Kolanda, oui, Naibi Boza na Olomami, Naibi Keboza Bisika Ibele na Pesibino Mbote, Boza Bilenge, Boza Makasi, Batata, Bamama, Bana na Biso, na Tombeli Bino, Mobu Mola Mo Place Bozali Boza Kozwa Biso. Na Lingai Kaka Ngai na Bino, Tomeka ko réfléchir, les lots tozali le 16 janvier 2023. Toza ko kanisa museo ya kei. Ba hero na biso to le la bango, boyo kindenge bandeko basi ba lekiao, ba ko retracer histoire. Bazo senga ba corriger. Eza tarte pona ko corriger na esika ke to kokakaka ko memi ya Kalumumba, Patrice Emery, o azali moko ya ba hero na biso. Mais total la paix Paul Maurice, total la paix au Quito et aux malam. Mais parce que les lotos lobela likambo ya musée. Nalinga ki abotala ndenge nini balela ka musée. Musée aye musée a komi na mboko na Congo. À l'époque tozalaki na Zaïre. Mobutu a eu 32 ans mboka en otage. Wana nde dictature na biso totikali komonate. Le Congo Brazzaville peut bazana Mobutu na bango. Sassou Nguesso a exagéré. C'est à l'équipe 32 ans, Sassou Nguesso. Congo Brazzaville, bazape na dictature na bango, bazape na musée na banani. Mobutu na bango, c'est qu'on a bango et c'est monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Yépe a commis Mobutu et pas na bango. Les gens ne veulent pas respecter la constitution. Vous avez les lois du pays. Vous avez des règles, vous avez des principes. Ou est fondamental. Balobi na bino clair que Motakosala 5 ans ou 7 ans, ça dépend. Mais la plupart des dirigeants africains, soka salika mandat moko a moni que elengi a pouvoir rekomeli a sali effort à modifier. Soit bakokene na ba consultation, yemo ka créer crise. Na kati ya crise wana ba créer consultation, moi dialogue salami, ba yeko zongi se susu ba ko renouveler et c'est finalement bazana ba 30 ans, bazana ba 40 ans. Même Kagame aussi, il modifie des constitutions. Le président africain va ébélé. Mais chez nous, on a connu un Mobutu arrivé d'abord na pouvoir na coup d'état. Maintenant, on a côté à 32 ans. Pour Mobutu, il ne pouvait pas partir. Pour Mobutu, c'est Seko. Bazako Yembelaye, Bazako Kumisaye. C'était quelques jours ici. Nazo Tala. Ba vidéo moko ndenge bazo Yembela Mobutu. Batu namoni ba commentaire batu abi ezali Zaïre et Alokumu. Mais ça, c'est de l'esclavagisme. On ne peut pas chanter pour quelqu'un. On ne peut pas faire la gloire. Tata Mikolo, maman Mikolo, Bazola Tamaputa. J'imagine, je me pose la question, est-ce que Soginga peut la période ouana? C'est comme ça que j'allais me comporter? Nengana tapena li puta ya modelo na batata na ba chapeau. Ba membre à MPR. 32 ans au bout de son pouvoir. Il a fait ce qu'il voulait. Et c'était de trop. Un groupe d'individus se retrouver. Ce n'était pas dans l'ensemble de gens. Dans la dictature, la groupe ya bato se retrouver. Népotisme. Et tout le monde, vers la fin, à part quelques groupes, il y a bateau se retrouver. Pour que pouvoir se retrouver. La population zaïroise à l'époque, dans l'ensemble, qui dictature ya Mobutu. Mais un groupe d'individus, se retrouver. Et les gens ne voulaient pas de ça. Mais il y a un homme, Azalagi Namaki, à Omelita Ebele, je ne suis pas là pour retracer beaucoup de choses. Je sais que Makambupo na musée depuis Abandaki Maki, Nandenge Akotaki, Naba Rwandais, Naba Ougandais, Naba Zimbabwe, Nyonso wana po baya kosa, tozana lisolo momba tokobeta ngo mikolo ezali. Na lingite awa na bandela, mukolo ezali tokobeta lisolo wana. Finalement, où ils ont intéressé biso lelo kolobate non, il fallait d'abord commencer. Je vous ai déjà dit que awa tokozali sola kobetate comment musée était arrivé. Na yebi ke moko na moko yebi solo ba o ba yebite, nous allons faire toute une émission na kobenga un historien qui viendra expliquer même à Tami Balé l'isolo ya guerre ya FDL ninge ba komakiti musée ya kozwa pouvoir. Ça ezali logique, nous allons inviter des gens, on va parler de ça. Mais pour na lelo ezali les 17. Et les 16, pardon. Qu'est-ce que nous retenons de musée Laurent Désiré Kabila? Nini biso ba Congolais à l'ère actuelle tokokiko kanisa musée na nini?
sur le plan politique, sur le plan managérial, sur le plan ya gouvernance, pendant ngonga mukyo ya sali, nini tokoki kokanisa Musée Laurent Désiré Kabila. Héritage nino ya tikeli biso. Nde yango question na tunaki bino, nazongi apo bino bo komamba message na bino, pour que moi j'arrive quand même à répondre et à lire vos messages. Nakozwa bapel te, parce que zo to continue likambo bapel, les gens vont monopoliser la parole et ça ne va pas nous permettre de beaucoup parler ou de bien lire les messages. Donc je vais plus être dans les messages. Nego sala biso bien. Musée akei, tato tangwaya qui arrêta hémorragie à désordre. Miibi kotoyo, yemoko, vision claire, tout le monde a comme PP, service national et télémi. Makambo ebele ya positivité ezali, mais négativité pe ezali. Les avis sont partagés. Alors la ligne congolais va s'exprimer. Na téléphone à travers les messages. Toi Facebook aussi, Précieux va faire comme on a toujours fait. Bato bazo comme on a Facebook au bim ça va message na bango bato batanga yango. En même temps moi je vais lire ici. Je vais prendre quelques messages, même à 30 à 40 messages ou 50 et puis on va s'arrêter. Une autre manière pour na biso. Eza lolenga na biso ya ko kanisa musée ya ko lobake akei moto azana mabe mais mala mutango monsieur le kaki ebele. Je vais lire quelques messages de Musée Laurent Désiré. Oh, bah, Congolais, bah, retenir Nadati Alelo. Mais avant cela, je pense que, Naïbisa Kibino Tata Ngwa Koufaki, Mokolo ya Koufi, Namoni, bah, président, Ndenge, Nandenge, bah, ye, bota la image, Ndenge Zalaki, avant d'attendre la bino, bah, message, précieux, Tikela Bango Batala, Ndenge Zalaki, tant moqué, même pendant 3-4 minutes ou 5 minutes, et puis, Nabandotang, la Bango, bah, message, comment message na numéro o ezali boso na yo ko benga na yo te. La moindre de choses à faire c'est d'écrire. Beaucoup ma message na WhatsApp, beaucoup ma message normal place bozali na mbandaka na geme na businga, bozola na biso na Guadolite, bozola na Mushi na Ibenge, partout bozola na Kalemi na Kisangani. Bozola na biso bozola na Bondo. Tozozela ba message na bino bana Congo Central, Bumbu Selembao Makala, Gombe, Kimbanseke Njili, Maluku Mbankana. Bozolanda biso, bozali en direct na Bandunduville, comme un message, au sala bien. Bato baza na Facebook, comme un message, na bine ko bima na télévision. Ndenge zota nga boye ko bima, o misusu na kotanga ngo sur place. Bota la musée, ndenge balela kiye mokoloan. Les messages, ndenge na lobby, ba image eza koleka de temps à autre, photo na ezali. Quel est l'héritage? Musée aloba qui ne trahissait pas, ne jamais trahir le Congo. Batonyon so baye na sima ya Congo. Batonyon so balobi ke bango bazali ba muséiste, ba kabiliste. Parce que mokolo kombo Kabila ndeye. Na batonyon so baye lelo ba balobi baza ba kitani na ye. Biso peuple congolais batuto linga ki. Est-ce que vous avez des bons souvenirs pour la musée par rapport à sa politique? Sa politique. Parce que les makambo ate musée azaki monene azaki mwindu. Ça, ce n'est pas notre problème. Na linga ki ba safari na ye. Wana nga nazo tunu te. Nazo tuna héritage politique. Bonne gouvernance ou mauvaise gouvernance. Wala nyonso bozanango, les gens sont libres. Na kamatana nous quelques messages. Sango, moi je suis en train de suivre 5 sur 5 depuis la ville de Bouta. Signé Justin. Merci Ndeko Justin. Mais oui, c'est que tu retiens de Musée Sango. Je pense que Musée Laurent Désiré Kabila a déjà dépassé les rangs d'héros national. Il doit être considéré comme un grand esprit, source d'inspiration du patriotisme. Napesimbote Namiradin Zaou, c'est divin Diadia. Il faut pas donner des salutations. Les émissions à Mabangate. La seule chose que nous retenons de Musée, c'est le patriotisme. Et c'est Papa Alain Nabi Kokoko Bibokoboko. Dans les moyens plateaux des territoires de Fizi. Merci beaucoup. Alors, Kabila nous a laissé le patriotisme et du négatif. C'est son soi-disant fils qui n'a jamais expliqué. Ça, c'est un point de vue. Je vais prendre une très belle image pour notre héros. Tu es toujours dans notre cœur. Merci. Bonjour, Musée Azalaki, un très bon et même excellent président Yamboka Oyome, Mabenaye, Alingaki Te Bangala, P. Alobaki ke Équateur ezokoma elanga naye ya café. Très bien, wana Congolais alobi Laurent Désiré Kabila est un homme que nous avons besoin aujourd'hui pour
faire prospérer notre pays, exterminer les anti-valeurs. Il mérite d'être proclamé un héros avec son slogan « Ne jamais trahir le Congo, que son âme repose en paix ». Olivier Congolo depuis Guadolité. Azalaki côté à peuple mbala na mbala nanzela yaba discours. Oui, à retenir, pour moi, Mouzé était le Jean-Baptiste de Rwandais. Alakisaki Bango, Bomengo ya Congo, Sejo Kasuku Bandunduville, Fachi peut être la solution. Alors, on va prendre ces dames, ma friend, na Bandundu, Ponangai, Asalaki et le côté. Bosolo, bonjour. Mobutu Oyobino Bozo critiqué Azalaki Malamu Koleka Mouzé Wana, à Kotisa Batumabe, na guerre na Congo. Quel héritage? C'est ça la question. Quel héritage? Bonjour, Bosolo. Ponanini Mouzé Kabila a présenté ba Congolais T. Joseph Kabila lokola mwana na ye toye batala tala lelo ndenge ba discussion et comment. Ça c'est un Congolais. On va prendre aussi d'autres Moutakomi depuis Chabunda. Nathalie Bino na télé nabana ya feu Maurice Show. Na moni patriotisme pour na bantu nyonso à partir ya Chabunda. Merci beaucoup. Ndeko Mutombo, dites-nous qu'est-ce qui était à la base de la mort de Mouzé Kabila. Oh, ça c'est une question. Mais on sait que je sache, c'est ça que Mouzé Tangwa Yeawa. Mouzé po koma ki mon côté azwa ki li sungi ya mboka ebele. Ba Rwandais, ba Zalaki, ba Zimbabwe, ba Ougandais, ba tebele ba salisa ki Mouzé po koma. Akoué ko boto la Mobutu boete. Bien que moi trahison ezalaki mais azwa ki concours ya ba pays voisins ebele o ba salisa ki akoma. Mais quand Mouzé est arrivé ici, Étienne Tshisekedi alobaki naye, bato ba salisi yo to bengani Mobutu, ça c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité bato ba tia facture au futa bango ba kende. Mouzé dans un premier temps n'avait pas accepté ce conseil là. Baboya qui démarche à Étienne, bakanga Étienne Tshisekedi batinda ina kabeaka mwanga. Et après Batouana Mouzé tangoye kozwa conscience qu'effectivement il fallait le faire. Mouzé a beta siko Batouana mbodi que sengeli bazonga. Mouzé a créé ce discours ya patriotisme, nationalisme ya makasi. Nationalisme yolande bango balinga kite. Donc loko la baya ki si balula ki bamatunge bamona ki bomengo bango ba yeba ki bamemie na pouvoir mais bakotika là où ils ont tout fait. Et en contrepartie, kaka bango ta bamoni ke langage ya moto le nationalisme ne penza ou eza élément majeur pour bamona ki ngolo la trahison. Bango balinga ki désordre en ezala. Or peut-être Mouzé, peut-être Mouza yakina bango comme une intelligence, on a besoin même de nos ennemis lorsqu'il faut vaincre le combat. Mais tant que comme il faut la stratégie, comment se débarrasser de et pour na bango balinga ki angote babomi Mouzé. C'est comme ça qu'on l'a tué. Mais quelqu'un peut avoir une autre information, ça sera toujours la bienvenue. Bonsoir papa Yamote Mamala Mouezangaï Clarisse moi na yo moi si Mouzé était non seulement nationaliste mais surtout une vraie valeur pour ce pays qui manque d'autres dirigeants. Jordan Tanda. Beaucoup m'a rappelé place Bozo Komeli Wapi. Nous devons avoir une doctrine de kabylisme au vrai sens que nous devons enseigner à nos enfants. Florine Tsumbu depuis sans fil Massina. Sango, l'héritage que nous pouvons retenir de Mouzé, c'est le patriotisme et l'essence du nationalisme. Malheur au petit Kagame. Mouzé est le modèle de la discipline et l'ordre national, mais il était le porte-malheur du Congo, en ce sens que c'est lui la porte de la guerre dans notre pays. Avant lui, il n'y avait pas la guerre. C'est Sindani Claret depuis Kinshasa. Bonjour Sango, c'est héritier Kinsanza. Mouzé alingaki vérité na politique. Aboyaki mindele na Congo héritage eza vérité. Oyo Mouzé atikeli biso metala lelo nyonso esili. Bosolo yebisa politicien ke batika biso na bilobalo batozali susunata ya makele lete tolingi Congo kende liboso. Je vais prendre quelques messages. Mouzé a réussi à payer toutes les dettes que les pays avaient. Il a créé les francs congolais avec un bon pouvoir d'achat. Il avait redoré l'image des peuples congolais. Moyo Washuma n'est jamais trahir le Congo. Charles Molicho depuis Kisangani. Bah, message à Facebook et Zole Kalikolo.
On va faire l'essentiel pour lire tous vos messages. Mosé est un homme d'État. Il a aimé le pays avec plusieurs points positifs à son actif, mais comme un point négatif, il a mêlé quelques parasites qui ont précipité sa mort et ils sont restés jusqu'aujourd'hui avec Dieu. Nous gagnerons, le Congo restera fort et uni. Glody et Touma depuis quelque part. Merci. On va prendre quelques messages. Bonjour Sango Kabila Tikela Bisot. Tikela ki biso tango nyonso matea ya to koki ko bomanate entre biso na biso na Hollanda bino na Équateur territoire de Basankusu wabino David Bokengo bato bazolanda bosolo partout tolingi to tester hein ceux qui boza vraiment peu partout écrivez-nous des messages na lingi na yo ka bamboka o na yo kina noté village na yo place aux alilo basango nga la zolanda dans la tel village comment message. Qu'est-ce que vous retenez de l'héritage ou de quel héritage avez-vous reçu de Mosé ou vous retenez de son parcours politique? Ndeko ce pays ilo na bumba lelo jour ya boye dépôt pharmaceutique moko na bumba bafungoli papa il paraît bafuti mbongo na territoire po bateka po journées à férié. Eza ba place oyo bakangaka te. Eza na biloko ya tabolobi férié bango bakoko sala. Na TV férié ezalaka te na police na armée ba service nyonso yebi ya sécurité bazaka na férié te na hôpital bazaka na férié te pharmacie bazaka na férié te même wenze ekozala na férié te dans la logique même wenze aéroport ezaka na férié te zaba biloko esengeli boyeba. Tatane Aïsiro, héritage de son combat d'intelligence contre la force brute, le patriotisme et le nationalisme. Israël, le grand héritage de Mosé, il n'a pas laissé le Congo avec $1 de dette. Henri Kunzana, Lukala, Congo central lui-même, s'est pas enrichi. Je suis Kassayen. Mosé Kabila est un esprit et il est mon préférence comme personnalité. Florine Tsumbu sans fil Mongafula. Bonjour Bossolo, Laurent Atikela Bisso, patriotisme et à mon sens, après sa mort, les bons dirigeants ne sont pas encore nés. Dans notre pays, Mathieu Osango, depuis Sankuru à Lusambo. Batouazolanda Bisso partout. Bonjour Papa Sango, Clémence depuis Bandunduville, Congo Yotozanga Kakaka Batu Yamaele, Yango Tozo Kufa, ne puis Akufa Congo Pe et Kufa. Laurent Désiré Kabila n'est pas un héros national. Il a été allié des Rwandais. Il serait l'un des responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Il aurait trahi le Congo Alexandre depuis la commune de la Gombe. Bonjour, monsieur Sango. Mosé nous a légué la guerre qui ronge notre pays à l'est. Clément depuis Kinshasa. Bonjour, Sango. Mosé a tikeli biso malheur. Oyezali ko perpétuer à l'est de la République, Papa Kama. Bonjour, Ngaïnde Blaise na Lobiboye, Kabila le père a memeli biso ba Rwandais yango et pesi biso pasi Kwamutu na mboka Ngambomi. Bonjour Sango, Ngai Papa Jean Lumago, Aharu pona ini to ya franc congolais et kita na 92 to na 93 te. Papa otuna dollar na makambo aboye, na journée aboye papa. Hein? Tuna lelo Sango. Je suis tété la soki Mosé Azalaki Mbelekuluna ezalité. Bonjour les grands Mompé Tozolandayo à partir ya Kolwezi. Le seul héritage ya Mosé Eza n'est jamais trahir le Congo. Et reste Azalaki préparé te pour la politique à même la biso malheur. Signé Matondo Panaclé depuis Kolwezi. Ba Congolais bazo koma. Oh, Sango bazolanda ete, Sango asili. Muto asili azalaka bo. Sango nde abandi. Sango nde abandi. Balingi Sango na bango mingi. Sango na biso, Sango. Peye bisa bango ke Sango ako postulé te. Loba na bango Sango akozala na ye candidat député te ako postulé te. Yebisa bango. Sango aboyi na ye. L'histoire doit retenir qu'il y a eu un homme qui était aimé du public. Il y a eu un homme azalaki soutenu na peuple. Il y a eu un homme à Fongola qui chaîne à télévision dans ma coquille na yemoko. Mais bato balinga qui épée mingi. Mais aboya qui ko postulé. Comment on a nani? Sango, Israël Mutumbu. Ngaye yo. Nako postulé na ngaite. Bakambwa politique. Oya Congo. Bako bebi sangai.
alingi ba baby sangai. Sango Musée avait un esprit patriotique, mais il avait laissé l'infiltration que Félix Tshisekedi, Azo Bundapo et Sila Joseph Kabila, amoni déjà vérité, eza na nzela yango alingi bolamu ya mboka, aboni enrôlement avec sagesse pour Nabi, tolo bela mambo musée, tolo bela mambo élection té. Sinon on va arrêter avec l'émission. Tous en a besoin makambo ba PPRD té na ba UDPS. Je parle de Musée Laurent Désiré Kabila qui est mort à Longola Kimobutu, les loyo tozo même ya eza les 16. Quel héritage toza nango? Lobela makambo héritage. Bolingi ba mélange bitoto. Tikala na essentiel, on parle de musée. On parle de musée. L'héritage politique. Nazol bato ebsanga zaki mouné nazaki na ba safari. Héritage na sur le plan politique. Qu'est-ce que le Congolais retient de cet homme? Les loyo toza na plus de 20 ans depuis que musée est parti. Bitumba nyonso tozali nango lelo pona musée nyengele na Angola. Wana za obenga nango akobi na Angola. Musée aza porte malheur ya Congo Dr Jérémy Mfuti depuis Tchela. Président Laurent Désiré Kabila, la seule chose qu'il a laissé, c'est de se prendre en charge. Même l'Occident est là. Celui qui s'opposera à eux, c'est la mort. Richard Akalemi. On va lire quelques messages. Bozu solution nini pona bana propre ya musée Atiga Kabila. Na lobi na awa lelo bazolo ba makambo ana te toyokana. Je retiens de lui plus son patriotisme et ses prises de décision. Jean-Pierre Kibumbu à Kinshasa. On va lire quelques messages. Bitumba nyonso tozanango musée. Musée aza porte malheur ya Congo. Wana batu aza goloba. Sango, musée est inoubliable dans nos cœurs. T'es dit depuis quand, Luka? Je suis Yaka. Norbert, bonjour. Sango, musée avait un esprit, ça j'ai déjà lu. On va prendre un autre. Norbert, Bouya depuis Mahagi, Ituri, musée, c'est les soldats du peuple. Bonjour Sango, c'est Chabani Nyangumoto. Depuis ville de Guadolite, musée atike la biso kimia, namboka même abekaka, à kotise la biso, Barwande. Bonjour Sango, et Zangai, bienvenue Nakula, et Pai, musée à kotisaka Barwande, na Congo. Salut Sango, je suis dans la province de Sud-Ubangi, précisément, na Engalangu, na Zolandayo 5 sur 5. Bonjour Sango, Nzambe asunga Congo, ezwa bato ya motema malamu lokola bino po Congo ekende liboso. Anami Gustave depuis Kisangani. Tozala no musée était pour quelqu'un qui nous a appris à aimer notre pays et le transformer. La Las Kasambi depuis Mwadingusha au Katanga. Bonjour Papa Sango, c'est de lui depuis Tanganyika. Nous savons bien que Musée est le libérateur de Congo. Il a goûté un peu du miel car sa vie politique n'était longue. Nous qui sommes le Congolais, nous continuerons à penser à lui. Papa Sango, bonjour. Nous te suivons puis Kalanda dans la province de Lualaba. Depuis. Bonjour Sango, je vous suis depuis Makanja. Musée nous a laissé le nationalisme, c'est un bon président. Sango, héritage au musée Atikeli Bisso, c'est son fils et la souffrance qu'on a subie pendant toutes ces années, Yumu, depuis Bon Marché. Bonjour Sango, Eza fidèle fils Nazana Bomili, na territoire Yabafua Send, na province ya Chopo, musée Atikeli Bisso, patriotisme. J'attends vos messages. Continuez à écrire. Nous sommes en direct. Musée les pères accueillis. Toujours les héros. Nous devons pérenniser les combats ya héros. Tshisekedi kozala le 1er février. Lobito ozana Lumumba, Okito, nenge bamamba lekiana bampolo Maurice. Qu'est-ce que nous retenons na batouana sur l'héritage politique? Totikali na bango na nini? Nini tozui? Nini ototikali nango? Ba message obozotanga likolo eza ba message nyonso.
oyo ba congolais baza kotinda bandeko na ngai bilenge boza kolanda ngai nani akobikisa mboka oyo soki biso moko bilenge tosali yango te naokaka pasi ele moko tovandi tozoloba ndenge nini communauté internationale asali boye te ndenge nini ba pays tel basali boye te un peuple incapable de prendre le chose à main tokomi kozelaka ba pays ya libanda ba ya kopesa biso maboko kosenga guerre ya libanani aide ya libanda ezali mabete ba pays nyonso basengaka aide ya libanda soki besoin ezali eza biso bato liboso tosenga te mais nous devons vraiment commencer d'abord à faire oyo biso tokoki kosala po toloba penza ke toza na limite ya makambo na biso biso moko ba jeune toyoki lisolo ya Paul Maurice à l'âge de 29 ans 30 ans oyo azalaki déjà yo oza na 30 ans ozosala nini pona mboka na yo ba élection yango ekoya soki ekozala pe ya solo na mbulo oyo parce que tokoka ba nungu tango moso élection ekozala mbulo te kozala mbulo ekoya mais totika la officiellement na ndenge seni aza kolaka biso ke mbulo nde bakosala mapono batata nyonso ya mikolo ba politicien nyonso ya mikolo bato nyonso babomi mboka pona nini tozo continuer kopesa bango maboko tozo continuer ka koyembela bango bandeko na nga place pozola na ngai na ba province politicien oyembela ka pona nini est-ce que boyebi te que Félix Tshisekedi aza mwana musala na bino est-ce que boyebi te que premier ministre aza mwana musala na bino Bahati Lukwebo président ya Sénat aza mwana musala na bino est-ce que boyebi yango te que Mbosso azali mwana musala na bino et que ba ministre ba gouverneur ba province bazali nde bana ya misala bino nde boza ba konzi na bango boyebaka yango te pona nini soki bazoya boyembelaka bango pona nini po bango nde bana misala bino nde ba konzi le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple bino nde boza ba konzi bakomi koloué ba jeune lokola ba kiti moto ayebo azokende kozwa carte électeur na ye moto azokende kozwa carte électeur asangisi bino alatisi bino ba polo bosimbeli banderole po akende kozwa carte électeur pona nini tozomi kitisa tina nyonso ezaka nzala to eloko mosusu boyebisanga eza nzala lokoso to eloko nini moto azokende kozwa carte électeur pe yo sokoli olati elamba otie pe chaussure ta musu chaussure wana eleki yo na mukuse lokolezo soyo na kati na musapi ya suka po kende ko accompagner mutu azozwa carte électeur pona nini peuple akiti boye ba politicien bazo nyokola bino ozolela bino moko mais faiblesse ya population c'est grave l'état azozwa mobeko tango mosusu azokokisa mobeko yango te akozwa décision tokosala boye ye moko akomi inefficace akozwa mokano boye bato bazo nyokwama kaka l'état ndazo nyokola bango bato baloba bakangi bango eza lokola bozo vivre na forme mosusu ya dictature nakendaki na mbandaka na lakisaki bino gouverneur azakuna lolenge ne akosala makambo dictature mobimba boyokaki mokonzi ya mboka tango eke bato azobelela azonyokola bato gouverneur ya mbandaka pe na ba province ebele bato bakonyokola mabongo bino boza bilenge élection ekosalama ndenge nini moto azalaka na Lumumba politicien bato baye na Mobutu ba politicien baye na Kabila les pères politiciens Kabila les fils ti lelo bato ngo bazaka kado bango batangaka kelasi nini o bango batikaka te pona nini yo kokota te pona nini ya kokota te pona nini oya kokota te pote bo simba mboka na bino na makasi bato wana balekisi limite na bango muzalo baki prenez-vous en charge na lobaki na bino pe nazo bandela pona kosilisa lelo na lobaki yango pe naza koloba bilenge batata ba mama toloba na mukeme toloba na ya solo Mobutu akei Lumumba akei Mzee Laurent Désiré akei Kabila akei lelo Tshisekedi azali na baki na bino na ebandeli ya politique tango tozui indépendance ba classe politique oye monani penza na miso ya minene ba kelasi to benga yango ba engumba oye bombi bato on a connu 4 grandes écoles politiques na mboka na biso na lobaki yango lelo naza kozongela yango to bandaki liboso na balumumbiste c'est vrai que bato balaki ebele mais Lumumba kombo na yokani makasi bazwaki ta mingi te bango bazalaki na mayele makila moto bazolukeloko kosala
ezalaki douleur et enfantement bazo bunda na ibandeli ba goûter miel wana te ba boma Lumumba ba boma Polo Maurice ba bomi ba Okito bato ndenge na ndenge bakufi Mobutu ayeko vandela biso na mboko bola na makambo na bokebi Mobutu avandi pendant 32 ans na kati ya 32 ans tozui ba politicien ya ndenge na ndenge ba politicien bavandi basali choral babandi koyembelaka Mobutu kokumisaka ye bakomisie lokola nzambe pendant 32 ans bato wana basali mosala na bango Mobutu akei bango pe ba politicien wana ba même Mobutu ti batie na nkunda Mobutu akei na Maroc bango batikali yao Muze le père aye tant Muze akoti aye na biloko ba Rwandais ba Ugandais bato ndenge na ndenge ba ye kokota Muze asali politique na ye ya mois 3 soki 2 ans et boy 3 ans Muze babomi akei toye kokota na Kabila Kabila oya eko kitana na tibo monaki na ba image Kabila ye na matanga Kabila zaki na politicien moko te oya yebanaki na yebo kwa politicien soki na komi mokonzi ya mboka to bando sala na ye Kabila va être entouré na ba mobutiste ka bato bazaki na Mobutu o batindaki eti na nkunda bango wana baye lisusu bato wana baye Kabila ye mwana moke 29 ans bango wana bapusani pembene babiyakawa biso nde bato tozali awa nani ba mobutiste na ba Rwandais ndambo babumaki Muze basangani Kabila yaki soko tali elongi ya Kabila lelo komona ke yaki penza elenge 29 ans to ba misalela mobeko na lolenge na bango parce que après départ ya Mobutu possibilité ya kosala auto bengaka tabula rasa babandela nyonso babanda compter à 0 ko bandela makambo na molongo Mobutu akei république échanger tolongo Zaire tokomi Congo tokokai ko bandela mobeko makambo nyonso ba constitution na ndenge ya malamu ekobatela bato mais lokola ba politicien Mobutu bazalaki ba Rwandais bazalaki société civile politisée basangani meke basali makambo pona kobikisa mboka te mais pona ko satisfaire bato na mboko oyo tango basali makambo na bango na ba constitution bakaboli ba intérêt pona bato nde boyokaki na lobaki na bino mokolo mosusu boyebi yango na mobeko bakomi awa bato ya mayele bakomi ke soki président de la république alongwe président de la république moto akotika la kolandela président azate donc président ne ezabo atana reine na ye bato bakufaki bokoki ko sambisa ye pona likambo wana te bakomi yango na mikanda bato ya mayele bakomeli bino na motango président kozwa ya mbongo bakomeli bino na premier ministre soki azali sous premier ministre te ba avantage ne ezali bazopesaka ye motuka moko chaque 5 ans bandozwa motuka ya sika na mbula nyonso soki alinga voyager ye na mwasi na ye ata azaka su na mosala te babanda kopesa ye billet ba voyage mbala mibale soki mwasi na bana babeli babanda okende ozwa soin na bango na libanda ya mboka bakozala na hôpital oyo eza na Mbandaka te na Mbujimai te na Mahagi te na bango bakokende na poto leta moto akotisa bango na avion akende na bango pe azwi ba soin soki bana wana baumeli na maladi eza na charge ya leta bakomi yango na ba papier bato baye kotia mayele pona kokumisa lituluku ya bato mais ngana yo tozonyo kwa batie ba avantage oyo ya bango bakaboli ba exonération bato musu bazabu basimbaka bango te bakoma ba ye endroit makambo etamboli bongo ti lelo tokomi na Tshisekedi ngana ebisi bino boy mayele ya bato nyonso ko banda Lumumba ndenge bango bakendaki totanga bango te po ba hero penza bazoki tango mingi te mais ko banda Mobutu ti tokoma lelo ngai ndeko na bino na moni ke makambo etamboli malamu te tango musu moni makambo etamboli mais ngana moni makambo etamboli malamu te to avancer te na ndenge to kwa koza po mboka elekisi déjà 50 ans 60 ans yangoyo après indépendance ba Dubai yo eza na 1990 nde babandi kotonga tala Dubai ndenge eza lelo Afrique du Sud a eu indépendance na sima na biso tala ndenge eza lelo oya biso eza libabe to likamoni makambo za kotambola te ngala tamboli na ba province mingi atako na silisi nano te na ko continuer kotambola ifona kena na Kisangani ba Mahagi esengeli na Zonga esengeli na koma na ba Mombasa ifona koma na Bandunduville na Guadolite na komi nano te nazala ba place ebele nano na komite esengeli na koma Kalemi na komi nano te Buta Bondo ba place ebele même Maindombe na komi nano te mais nazo tambola na intérieur ndenge intérieur eza lelo banda Belge akendaka ti lelo ndenge intérieur eza lelo bozo kanisake mboka oyo ndenge bozo mona vous pensez que derrière les politiciens assoiffés du pouvoir au bango bazali eloko malamu ekobima nga nazo mona na miso na nga eloko malamu ekobima te
bakosala semblant ya kobungisa mais bakoka kopesa biso te oyo tozokana yango moni place na bimisaki théorie ya koyebisa bino ke bato nyonso bozomona bapolitisien ya minene bauti na kati ya baekole soit baza balumumbiste soit bazali bamobutiste soit bazali bakabiliste soit bazali bachisekediste nde eza baekole ya minene me na kati nango bana ya mike mike babotami na kati soko otie lokola na ekole ya balumumba lumumba akei bato bakitani na lumumba bazoko mibenga balumumbiste est-ce que bango balumumbiste baza na esprit penza ya lumumba oyo azalaka ya lumumba ezomona na lokola bakolo idéologie bazokufa na ba esprit na bango esprit ezo continuer kokoba na bato te. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore des lumumbistes na taille ya lumumba ye moko ya Patrice Emery Lumumba yo mutozola nanga na ndako zo penser que balumumbiste bazali lolengo wana ba mobutiste au-delà ya makambo to critiquer Mobutu aussi avait des points positifs azape na koto ya bongisaki Mobutu azalaka satana te azape na makambo ya salaki. Est-ce que bato penza ba copier positif ya Mobutu na muze bato ba copier na Kabila bato ba copier est-ce que bato ba copier yango lelo to vandi bato moso ba mibengi ba lumumbiste nga na moni ke ba lumumbiste basali eloko te bao ba mibengi ba mobutiste basali eloko te bao ba mibengi bazali ba kabiliste basali eloko te o pe ba mibengi ba uti na ekola Tshisekedi biso na bino bozolo ba ke basali eloko te 4 écoles lelo ba leader politique o tozana bango boye oyo ya mineno bino nyonso boyebi leader politique nyonso awuti na kati ya bekolonga na tangi soit aza Tshisekediste au départ soit azali mobutiste soit azali kabiliste soit azali lumumbiste bazaka na bekolo wana ezala mibengi lelo na kombo nga na za moto tel mais yebaka landela e place oyo awuti kana kati ya bekolo et puis si résultat te sikonga na ebisi bino eloko nini pote malgré na bekolo wana bato bazo échouer parce que mboka ezali bloqué dans un système. Le système wana ezo sala ki ata yo motozo la nangai. Soki okomi na kati ya politique wana. Saleli kaka système wana ato zalaki monsanto beba. Nde eloko na bisi bino bato nyonso basalaki mosa. Mboko eza 90 millions d'habitants ndenge tozolo balelo estimatif. Kaka moi groupe ya bato baza soki 500 to 1000 bato banyoko la biso boye plus de 10 000, plus de 100 millions de personnes. Bato wana bakoki pe kopema te balo bakete to sali mosala bapemi. Mais bakondima kopema bango moko te esengeli ko bousculer bango po balongwa kopemisa bango na nko yango na bisaki bino to sala retraite intellectuelle batala ka mboka bazala kachote me bazotala politique lokwa bazala aquarium ndenge mbisi atalaka to pesa chance na mayele mosusu ya sika bato balena no mbongo te bato bakoti nano na bozoba te bato nano ba oyo ba geraki te na kati ya système il faut ko pikola système ko kotisa lolenge ya sika. Ce n'est pas le cas ce que nous voyons aujourd'hui. Ne jamais trahir le Congo. Ko trahir le Congo te lingi koloba nini. Et lingi koloba oza la patriote ne loko zali ko sala. Oza la responsable na loko zali ko sala. Oyeba ke loko zosa na zosala ngo pona mboka. Bato ebele bazolela mapango awa, bazobotola bango mapango mikolo nyonso. Bandoki banani. Bato ya urbanisme, bato affaires foncières, bato nini baza kosala yango, ba magistrat, est-ce que baza ba patriote, est-ce que bazo trahir mboka te, moko na moko a réfléchir par rapport à héritage ya musée, ne jamais trahir le Congo. Vaincre l'adversaire est un devoir sacré. Wana pe musée mutalobaki yango. Qu'est-ce que nous retenons de lui? Batie au directeur dans une entreprise. Bapesi au projet, aux conseillers chef de l'État, aux ali ministre, aux directeur à cabinet. Na ministère, bapesi yo mokumba pona kosunga mboka, bozo détourner ba millions. Est-ce que vous êtes des patriotes ou on doit vous considérer au même titre que des Rwandais ou des M23? Je parle de Rwandais pas en tant que peuple, mais de Rwandais des M23 ou le gouvernement Kagame. Tozala ba M23 est belé même na gouvernement par rapport ya ba gisement na bango. Moko na moko sengela za la responsable. Botala mboka place ou outil place tozoken. Les mêmes personnes. Gouvernement remaniement zobima, ça sera la même personne. Ce qui est sili, baoe bakoya sima, bakosala na groupe ya bato na bango. Mais quand est-ce que les gens vont conjuguer des efforts pour l'avenir du pays? Talandenge tozalelo. Talandenge tozalelo. Tshisekedi a fait déjà 4 ans.
soki élection esalami na mbula soki Tshisekedi azwi akozwa na 5 ans na ye seka kosisa na ba 2028 sikoyo totia turi ya Fayulu totia turi ya Katumbi totia turi ya Muzitu totia turi ya Matata totia turi ya c'est-à-dire bato bakozwa biso ba 60 ans tala âge oza nango lelo soki bato wana bazwi 10 ans tozwi change ce sont des amis baza bato bakoli place moko bayebani soki bayebani te bauti na kati ya ba famille politique ce sont les mêmes personnes expliquer makambo nyonso lobby mais bauti na esika moko ba germe ADN na bango ezaka moko likambo ya courant tokovana na mboko likambo ya courant tozo résoudre te bambula na bambula toza incapable ya kosisa likambo ya courant bamboka lokola ba Dubai babetaka so likambo ya courant te biso tozaka ko mai ekiti mikolo mai ekiti likambo ya courant likambo ya mai toza na ba rivière ebele mais za na bisika ebele bato baza ata na mai te est-ce que ba policier bavandaka ba mituna lolenge ni tokoko bongisa mo est-ce que question wana ezalaka to bato bayaka po ba mibongisa bango moko bato bazo yiba mbongo mikolo nyonso mais soki balingi bakanga bango kaka yo peuple otelemi na nzela obandi kokumisa bango olobi kosimba moto na biso te oyo ozosimba eza Shandani oyo eza wakwetu oyo eza mwananye oyo ezali mpangi na munu bobandi koyebisa oyo eza ndeko na biso kosimba ye te mais ntango ayibi azoyiba ye moko mais ntango balingi bakanga ye abengi bino nyonso pembeni na ye soutenir balingi baboma frère na bino makila na bino ye nde hero na bino miyibi bayokanaka baza na besoin de solidarité na yo peuple pour défendre bango mais bazo yiba titre personnel. Quel héritage que nous pouvons aujourd'hui tokolobela na ba héros na biso nini otokopier positif ya ba héros to pérenniser. Oh nzambe na ngai, jeune congolais, réveille-toi jeune congolais botika distraction ozomona vie lokola G pour 5 ba 1000 francs ba 2000 bazo kabela yo. Mais quand tu auras une femme à la maison, tu auras des enfants. C'est en ce moment-là que tu vas te rendre compte que les choses sont dures. Au foot à classe, au foot à ndako. Qu'on soit charge, qu'on sakanate, au côté la sou kinde au koebo. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour ce matin. Je pense que Héritage Yamouzé a tiangona mutunaye. Donc créer une nouvelle classe politique. Nazo loba nouvelle classe politique te par rapport ya ba âge po motako kozala mukolo na nzoto me aza mwana muke maile zananu na mutu moto musa kozala pe mwana muke mais ça nuni na mutu. Je parle de système. Il faut arrêter le système où eboti ba école nyonso parce que l'être, il y a un esprit qui a traversé les âges. Ce sont les mêmes personnes. Moi je ne serai pas candidat. Faut pas me dire non, tout le monde a la province, azokaba biloko, asalaki badon. Je l'ai fait parce que na trouvé batouazan la place et que na zan opportunité à usali saban. Mais na sala kamakambo te po ba voter nga. Po na yisi bino nga na ko postuler te. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Totiki nyonso na nzambe. Totiki nyonso na nzambe. Élection esengeli bokende ko voter. Moto bino bokomona so bomoni ki azama kasi yenda ko kopesa lobiko bo voter ye mais bo voter avec conséquence. Boyeba ke lobby makambo ekoya. Ngala ko kotela bino teke bo voter Tshisekedi bo voter Fayulu bo voter Katumbi bozala ba responsable no makambo bino moko bokende ko sala tango bakobenga batu na urne. Bozala bino moko responsable ngala za kuna te. Mais nazo ebisa bino na part na ngai bato nyonso bauti na ba école balakisi o bango bakoya ko sala ezala ko basali mwa mukie mais totondi te soki ezalaki na nzoto bakoloba bano baza na malnutrition bano bakoli malamu te baza na maladie ya kolia baza na problème ya croissance po Congo ekoli te kolandana na mbula nango mwana ya 50 ans maturité ekoli est-ce que maturité ezali lo 60 ans après bino moko botala tolongwa koyembela batu naza koyebiso te po na tinda yo voter mutu moko nazo yebiso te po kota na sima ya mutu moko nazo yebiso za ne responsable na makambo yo za ko sala soko estimer que mutu tel nde abongi sala oyo lingi mais ko regretter te po soko zwiki si ambula yo moko za na makolo soko beti soki maka mutali boso yo moko liemanga mine ko sala ngai les politiciens baluwa biso lokola bakiti basaleli biso bapesi biso ba 2000 francs bakei jour bakomi na pouvoir tozate batie ba policier
pas de projet. Pragmatisme et zozalate, toujours des discours. À quand la fin de cette mélodie? Merci beaucoup. Je pense que ma message est belé mena kokotanga yangote. Merci na bande konyo so balandi. Ba oyo ba komi. Ba programme na biso yebani boso les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Na ngonga 11h, 20h toza 7h du matin. Na 16h to tchela rabino banquette to sali na ba descente po boyeba. Toza la bémission muso eza bosolo sur terrain. Oyo Mathieu aza représenter bolanda yango. Toza la émission muso ezali à vous la parole. Oyo Joe faza représenter, vous devez suivre ça. Toza na service traiteur Mikolonio se sengeli bolanda yango. Toza na émission muso ezali to sali conférence eza chaque samedi à téléphone ouvert place bino bokoki ko benga. Toza pe na malongi na 17h le même samedi. Oh tozu moto amael azo côté ya biso mobeko to e baba droit na biso na ba devoir. Mais monsieur eza ndenge na ndenge boso l'économie ezali ya justice ezali Esther ya mu même tazo sala yango. Ya sport ezali toza nango peza koleka puis journal na biso ezali. Bo continuer kolanda ba programme na biso. Loba malamu pona Congo, sala malamu pona Congo, kanisa malamu pona Congo. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Motema na peto, motema na peto, nasukolami mobimba o, na makila mayonkolo. Et kendaki au Capernaum pe alobi na baye kolibaye. Dans un pays où le peuple a commis incapable à défendre ba droit na ba intérêt na ye, c'est que le peuple là a colipoise à la moumbu. Il est mûr pour être esclave. Congolais, ne jamais trahir le Congo. Chacun de nous doit faire un examen et à conscience. Moto na moto à s'interpeller par rapport à ce que Mouzé a laissé comme héritage. Ce qui nous a zongité, to na lobby pour le même plaisir et le même travail. Bye bye.